propos mususu Noëlla Lobia c'est ça ma propos déplacer te babia qui refinga na ebembe ataka na problème ebembe Evelyne Kamo pe à son âme ngako Noëlla za femme forte a bomba likama boito yeba pétin hein mais biso to mona ka ba guerre na télévision ba somede mutu ka pa mbali kingani to ka ya Noëlla mais Noëlla en soi yemo ko fanda ya ko lobaka ya ko mo bana mobali nanga to tikala ko yoka tin oh ya yoka na motema na yebiso to yeba moté voilà c'est pas facile ko yamba mutu mo bo n'importe qui ko kotina ndako bo kolate bo tangana ensemble te bo tambolene ensemble te na ki bo mwana na bino aye kara na ki mukolo na ye po fongolele motema opesi opportunité mo bo boko makosolo la aya ko salo mabe ya sala ki wana pe ya sonam Evelyne malgré mutasa kufi mais azanza mbete toko ko lobate ke mutu so akufi bo lobela yete po ya sa comme na place à Yesu te ce que sacré mabe toko loba po toko zonga kaka ba tant histoire ezalaka po bobeta histoire wana fo bozonga na source place ebandela tant to koma na classe batangise biso nani a découvert la mbouchi de fleuve Congo to zonga na dieboka akufa na yeme bazongi saka biso na ye po na olasa ke fo zonga kaka na histoire histoire ya so ba les événements to zonga pour lo bateke to épargner Evelyne ko akufa te ba zongi saka à chaque fois botanga mutabimana mobala Noëlla na liste ba kotanga boyo parce que niveau Noëlla za motema makasi lokola ebalo fallait ayemba ata bungisi bambise bela yo capacité balati sa ebemba Evelyne batu basala be mission ba finga ba loba to moni maté kité zonga to moni sika Noëlla ya ko sa droit de réponse ata kosu a kosola te akanga motema a bomba ngo bo féliciter ye pour ya Gisèle c'est pas été et bibi le quoi qui a le bel bango bango ki na kumela ya Gisèle soki azaki na besoin ko loba nga ya lobaka na point oyo Noëlla aloba kende ti Gisèle acha micro pas mutu mo ga veuve noire fallait qu'il se défendre côté ana soka yeko se défendre Kiri ya Gisèle na yebité banda ko tangisa biso na banda opesa biso conseil na ba koko na ba maman ba boti biso na ba papa ba boti biso apparemment ta yebisa mwana ke moni ndo za boso ke luka ekiri bokomi 100 obonga na vie to yokate para nyonso soka zo éduquer mwana yebisaka ekiri e bongisa na mutu te bebisaka ekiri comme ça kuluna ekiri comme ça ndumba ekiri ça para nyonso o aza parent conseil apesa mwana yango wana ya Gisèle ko bima pona comme écrit je suis désolé fallait qu'il ko bima ndenge Noëlla lobaki na yekete au simbi au joie micro tia muto afinganga ay ko défendre na point na ke msunga na zanga journaliste au église au milieu du village nga wanda so na Noëlla na ndo so pena Evelyne rien ne m'empêchait ya ko tia Evelyne micro pour lobalikambu ba yo ki passe ba lobi ke Noëlla ko lobate ke o ba tu msusu ba bimana ba patron ba chaîne ba ba bimana ba musicien au coup bazala ba ne ba misala ba patron mais ba yo ki ngo passe et Magali Sissi exemple la biso nyonso Magali Sissi exemple la biso nyonso akenda na wenge uera zana wana asibla uera te masibla lobeso ti babo tie moi ba ye na yebike ba kozonga na droit de réponse ba o lobake o yepe Noëlla lobi bon point ni pas bimana musicien mais à l'époque musicien na bolobaka bimana Noëlla a comment déjà patron orchestre na ye tout le monde na Magali Sissi bolobi que non Noëlla ba dinga za raison otali sapata Magali otali keti oyo otali pantalon Magali alati otali suki olobi ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a le cas d'antenne A. La digital. Il y a le cas de digital. Obio, ce n'est pas pour. Otali make-up, le but est make-up oyo. Banda ko tiang oni bimbo banda ko fakali banda ça so mo so ba na cercueil. Le but est bimbo akufi ya mabe waliye. Le but maman ya wana. Ngana zo le baka ba popo Noëlla lobby. Eza ba popo mo ça très fort. Faut respecter ngo. Ya na carrière ya sala na succès na ya sala. Totika komona ya kwena mbeba te mais ça batumso azuka succès 2 mois to moni mutaka le aza muto faut pas passer trophée dans le monde de la télévision muto la seule journaliste oyo asali na télévision mutaka le bimite yena mami lela mais kota la Karine Mokonzi ko tomboka mbama ko ya na TV boy asepena ba popo ya na ya tenir te zengi zoba ya Noëlla fala lo bapena que ozara il est trop tangate yango se retrouver à la place oyo zawana comme to tanga na yo to za zoba mwana Noëlla lobaki wana comme na onya loba ino moni na bosa instruite te wana oh ayebaki les sport mais instruite te ya mona ngo ke babenge ki zengi zobo tanga to fana ba ya Saint Bisumba ayeba mo attaquer Noëlla okay.
Oza na poto, oza na besoin de ma perruque à kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux Ali, Vanessa Airwig. Vanessa Airwig, tu as numéro on a scène, on a abonné de on a ma perruque, on a bon ma sorte nion sur ma perruque à kitoko, ma coupe ya milai. Vanessa Airwig, Aza on a na prix encore abordable. Reçoit ma perruque na yo, Rocha Robima chic, Robima ngebu ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et ma futa, ou Namukona Sailaka, et Telisaka, et ça pour teint clair, bagam, différents, et ça caramel, métis, chocolat, pour maintenir caca, ba crème, yama beaucoup, ezali. Ma crème, il y a ma lèvre rose, ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup. À bientôt. Mouah. Yasika et avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Qu'est-ce qui se passe? Nada agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai Yasika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totiki lango FBT. Misala ne Kazinjo. Koko che. Azui. Soki pa kona bache. Tozui. Basora kaka. On sait jamais. Yamami. Toki. Voilà, bonne année 2023. Donc nous sommes là en forme toujours pour vous informer, vous apporter la gaieté, l'amour, la joie dans vos différentes maisons. Partout où vous nous captez, dans vos salons de coiffure, dans vos laptops, dans vos téléphones, dans vos télévisions. Merci pour votre fidélité. Que cette année soit vraiment une année de prospérité, de résurrection, d'amour, de grâce, de bonté, de bonheur. Alors, je suis Barizi Baza devant vous, messieurs les journalistes. Nous continuons toujours avec notre émission Vérité Plus Plus, mais nous allons le faire à la manière de 2023. Et vous aurez encore une nouvelle conception. Autoro Bombe la Beno, quand la tête au sol, en spot, tourner la Beno, bon, nous avons Vérité Plus Plus, et puis une émission, moi, Kafou. Déjà. Alors aujourd'hui j'aurai le réel plaisir de faire cette analyse, car aujourd'hui nous allons faire une analyse musicale. La musique qui est englobée na presse na biso, marambo etali presse, marambo etali musique. Nous savons tous que Héritier Watanabe qui était au cœur et à succès à Betaki na stade de Martyr et Sala qui Pito Palais et
Tout à l'heure, Tokoloba, il est en Angola, à Betaki le 1er janvier 2023. Et l'affaire Noëlla Madinga, Madilove, sortie médiatique, nae, et Pessi Pitopa, les Pessi Kara Nungu, et Nalubaki Narozora, Mourada, Mourachou, Tosolo, Anae Penza. Tobeta Penama Solo, Kati Makamunion, Sonenge et Rosala. Mais avant, on appelle ça Moura Maloba, laissez-moi dire un grand merci à Deo qui est derrière la caméra, la prise de vue. Grand merci à mon boss, mon patron Yannick Chamba Godson, boss Mboka. Il n'y a pas de que toi, Bazoignon sur Batikelangayo. Et merci infiniment à Malik Arafat, Malik, clin d'œil spécial à toi. Merci aussi à mon papouche Julio Monamputu. Il y a Igot Okamazi depuis Montréal, depuis le Canada. Merci également à Gaël Fundu Maman Bonheur. Bon séjour à Kinshasa. Je réside à la merveille, moi, ma mamie. Et merci à Shekina Vumbi, Kitoko Pétaï, Kitoko Pédolard, clin d'œil spécial à toi. Et merci aussi à cet espace, c'est le salon de coiffure, maison d'habillement, chez LM, hein, Lili Mutombo. Donc c'est sur Bandal. Ingara so côté on va sur baby métro bar où tu prends ça vous beaucoup Inga et au avancer au tunika yesu ninjibu donc so comme na yesu ninjibu tel cas likolo au monara bande passante les kawana en rouge boé chez Lili Mutombo boya on est belé aux a besoin sur ma perruque basa la osuka kitoko bakata osuka kitoko chez Lili Mutombo là t'as lamba ya kitoko chez Lili Mutombo boya vraiment belé bozala de suite. Dès aussi tu es d'accord avec moi, ouvre-nous pour dire bonjour et bienvenue à Moura de la presse. Boni. Voilà, bonjour, bonne année, na Batunyo sur Alingaraba Bisso, Batunyo sur Bolandara Bisso de partout, bonne année na Bino 2023. Voilà. Quand aux alliés, au côté avec Nzambe, les maîtres et temps, père circonstances, ça va permettre Bisso na on se retrouver en 2023. Voilà, maître et temps et puis circonstances, Koutan Sibiso du Soussou. Moura déjà sur ton un peu Sima. 2022 pour toi, c'était une année, il en fait, en gros. Meilleure année pour moi, en 2022, na salle Marabout Oyo, na ba nem sous na salate, vraiment eza année moroboué pour nanga très bien, malgré batum sous ba connaître ba difficulté na néango. Voilà. Mais ngai en tout cas na connaître aucune difficulté na part nanga donc voilà. Ezaki na mo ba difficulté nango na bat Oyo. Bakutana ba problème ba matange yaki bato peut ba na ba kufika na 2022 ba tikali mais pour moi ezaki vraiment et là moi boya bien malgré bon c'est lui sur bato to na mingi ba Angelica ba kei na 2022 ngo on ba te belé auto tanga ba comme suspecté mais c'est bon vraiment. Mais c'est bon hein. Surtout le plan côté professionnel, côté bolingo. Côté bolingo mamio so kitoko, côté professionnel mamio so bien. Quand na 2022 on peut la matipa avion, quand na 2022 on peut na rouler, quand na 2022 on peut dormir so kitoko donc voilà. Voilà, nyo so kitoko là c'était juste une partie. Mais ton bandit 2023 pour toi 2023 ça annonçait comment? Et ça annonçait déjà bien pour Fungwe l'épisode surtout na YouTube nga mona déjà bénédiction. Comment ça? To bandiango kitoko 2023 et na mpepa ya kiloté mais na mpepa ko fongo là. T'as déjà des Fungwe l'épisode YouTube déjà na 2022 na suka YouTube comme moi serré mais tout le monde na 2023 penda YouTube fungwa mi penda donc matière et pas dans des ordres. Donc nga penda pour nga monde déjà to bandiango bien donc tito comme na suka j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez bien to que dans côté musique héritier Watanabe à Betaki concert biso tozala kiwana pour toi héritier concert on est acquis total réussite ou ezaki na moi ba faille moi muke bon pour ngai na carrière héritier sala na loba ezaki na réussite à 100%. D'abord félicitations à l'artiste pour oser le Cambon et salami. Vous avez battu belé pe ba make-up et oser mais ba koma qui pété. Voilà. Vous comprenez? Au moins na mutu mususu aza envie wana mais azota la capacité nanga na bina sale loko wana est-ce que simba ba doute aux alomoi pe mutu abomi projet mais au moins na projet na ya tena qui vraiment si ya comme on a suka pour na moni à 100% réussite sauf que na suka ba baby c'est lié moi événement na ye eza bat o ya zaki na bon combat sponsor dans le Bra Congo pour na organisation de toyebi ba concert ebeta ma surtout côté VIP ezaka na moi classe na mo robo en plus tout se référer na oya fali parce que tout voilà non Kasazaki sponsor na ye toyebi que fali zaki bralima ya fali zaki bralima ya zaki Bra Congo côté VIP to monaki
bralima ya fali ne ba décorer qui VIP na ye voilà table ya VIP na ye za mixing class ba photo a fali ozomona ba ba cocktail de bois na ba choses à likolo wana ba na ko servir ba tout bien oye au côté na VIP ba tout le remela ka ba servir ya pompe exactement plus pour na ba ta full na kati wana ba ya na ba bouteille ba fongoli ba chili yo mon verre à manger pe ba ya pe na bloc olia mais ce côté héritier ba bébé ça qui moi moké côté wana po bra Congo atikali koyana masanga te atikali koorganiser biso ba table ba tante ni mo ba village mo ezalaki te de côté nga na monaki pe ba bebisaki mo moke yango wana mais sur côté concert en tout cas ezalaki na réussite à 100% parce que des albums sur le marché 7 ans de carrière muta beta mbala mon Stade des Martyrs c'est pas facile pour lelo fallait beta Stade des Martyrs to yebi na plusieurs albums et puis carrière el colo. Vous comprenez? Mais héritier na 7 ans na des albums na ye et ça li ka beti Stade des Martyrs et puis to moni bato ba yaki wana. Vous comprenez? Les alaki 20 000 personnes té, 30 000 personnes té, plus de 50 000 personnes. Déjà c'est beaucoup. Morayo contact. Oh, plus de 50 000 personnes ba résilio li ngolo ba ke kolo ba vie des aki moi mingi. Non, ba vie des aki mingi té, ba vie d'amour des aki mingi a combien de personnes? Parce que ça au récit déjà coton ça 3 bars na likolo. Déjà dans les colonnes, il y a combien de personnes? Au récit, coton, ça n'a assez. Donc voilà, par rapport à l'Engana, par rapport à la carrière, il faut qu'on félicite. C'est un des carrières des albums. On ne pas féliciter l'artiste, mais dans le nombre, il y a bateau, plus de 50 000 personnes. Non, 50 000 personnes, Stade des Martyrs, il y a plus de 80 000 personnes. Il y a 50 000 personnes juste. Au moins, il y a 50 000. Oui, au moins, il y a place qui vite parce qu'à totaliser, pour Nandenge, côté Luana, tu estimes donc 50 000 personnes. On a des estimations. Oui, on a des Stade des Martyrs, tout le monde est un moment, tout le monde est un peu moins étouffé, il faut dire la vérité. Donc voilà pour dire que côté là, oui, oh, il y a tout comment qui est étouffé, tout ça qui est au hôtel, un peu tout quand même, super pas empêcher ce que mon a. Donc voilà ceux qui n'année pas que non, ils ont quitté tout le monde à la l'aise, tout le monde a bien, mais un moment tout comme un peu comme mon a ouat na musique, tout le monde a bien te battre, super te 1000 bossons na biso. Donc pour dire que battu ba côté qui na selon niveau au ouat azaleli. Il y a par rapport il y a carrière naie, na album na mis balé sur le marché. Félicitations l'artiste. Mais il y a certaines personnes qui disent que communication à ouat ezaki bien te bino bato presse belé baida ki ouat te balie karambon basali penza campagne longo banite ndenge sengelaki. Il faut voyer belo mo presse ezaki contacté à la veille à concert. OK. Ba contacter presté bien avant concert. Non. Presse ba yo contacter on tout train à 2 semaines concert ndenge beta. OK. Vous comprenez? Presse monter ça la force et ça la promotion na 2 semaines concert bobi kezo beta. Vous comprenez? Pour te la promotion babandarango, beaucoup contacter presse 2 mois avant concert. Presse bali déjà makamunango. Presse bani ko sa musa nango. Na temps to tira nango zaki mukuse, bat basa occupation na ba malgré tout ça na presse mutamtasa occupation na ye. Mais ceux qui to zaki na 2 mois avant au moment où nous avons quitté Banjili, on a penda quitté la tipola, on a yazo ça la promotion, azo telemisa bana, on a bazo yembi sabango et puis ça mouvement. Mais ce qu'on attend tout cas nango mona ke muto m sunana programme nanga lobby. A calculer ko ça moi mission nanga vite fait et continue nango et lobby ka. Donc on a ça attendre m sunana quitter place pour na ça descendre na lobby la boy. Tant ils ala quitter. Donc voilà, côté là-bas qu'on a presté parce que presse c'est ça qui n'a pas problème té, va contacter qui presse na retard. Vous avez malgré que va contacter qui na retard, moi makelé les salamaki. Moi makelé les salamaki mutamta la capacité au yazalaki nango pour na soutenir artiste. Donc voilà, il faut pour y rappeler bien que non tout ça pour artiste mon côté, tout ça pour l'artiste belé. Au moment où le concert réseau bêta, artiste me souba sa album, il a fallait que kolobé la bango. Vous comprenez? Artiste me souba sa banzembo, fallait que kolobé la bango. Actualité zalaki, fallait que kolobé la. Donc voilà, c'était simple. Mais ça là peut-être autocritique sur le plan positif nan ya concert. Pour na yo mouraya otaki concert surtout que non na plan positif côté ni omona yi ah penza wata c'est bon ah wata c'est bon ah c'est bon to que non na côté positif. De un a s'appelé déjà d'entrer à wata tant à côté qui balbossa mon décor et podium. J'ai changé donc côté à wata et donc ils ont ça là-bas échange ya ba mwindo nga na mona ki wana. Donc ils ont landé la pena mouvement que artiste soit comme une table mwinde salibo soit comme une balu ki mwinde zongi boy. Na yo ka ki ngo goût. Kaka tuzaki na uka émotion na yokaki. Donc ba salia kango déjà extra. Vous comprenez? Voilà. Les acquis très qualité, très propre. Vous avez que côté wana pena ba réussir ça qui ko décorer podium na bango. Les acquis penda ceux qui mutalibanda ya tali podium a wata ndenge zaki na décoration na ndenge ba fait wana bimaki au sentir que ba que non mam bal côté amusé. Vous monde parce que tout le monde un concert a fallu un moment ba podium et comment qui ko hein
un moment moulili mais quand même il y a réussir que sa podium na ye à réussir que sa spectacle il fallait que ça la démontrer la public. Voilà. Donc autant on a déjà na félicité qui est pour ça que le roman est bien. Et puis son pays qui bien, donc qui sont musique ndenge to bana ko yoka. Nous on a son qui bien vu que bato ba sepeli bato babini donc so za kuno zo kapenda musique na base nango ezati ke bozo ka mo ezo cracher mo bozo ka te donc boyo ka nyonso très bien côté ananga pena na mona ki na concert azaki vraiment na 100% réussi. Voilà, bon surtout qu'est-ce que côté négatif il y a concert. Côté négatif à concert ezalaki kaka tangu makambo nzambe na ngai oyo lobsama mususu et toujours un problème. Eza analyse toujours ça là toujours solo. Eza question problème té. Biso tozana tozaba pas. Négativité à concert ezalaki ba honoraki bato basomba billet ya VIP té. Parce que na mona ba konzi bazalaki wana na mona bato babwaka ya sango bazalaki wana mona ba uti kozwa bango na entrango na nini bazo kotelela nani ba place baso memela bango bazo tutala bato baye au moins on a place on va place bango ba telemi côté on déjà décourager à mutu et surtout ce mutu qui en famille au moins on a soma qui bien sur sa famille de 10 baye ba côté bango sur ba telemi un moment baye ko sangana na bato po VIP bongara ou ba classe yo zaleli et non to comme biso sur classe moko voilà non mélange comme voilà mélange comme na bato 2500 na bato $100 ba oui ba na souci. Bon, en fait, tu éviter 2500 ndenge lobby wana nga na yebite. Mais la plupart bato sont yeb na mona ki bazana VIP. Mais sauf que tu yebana ki sous-souté pour mélange ezalaki tellement et bon moto yo la ti classe sur la parfum nous pesa ba peso pe place na yo esengeli yo moto au fan zo kana honneur ya bio sombaki vous comprenez parce que $100 c'est beaucoup d'argent et 200 000 francs bazoye la bato bazo somba ba champagne na bango personnalisé a sombi champagne na ye ba yelié pour mela asa na moi de gwa ko mela pour bouteille champagne yo simba on sous c'est servi li sous donc zo mona kenyo c'est ça qui m'a mais pourtant ceux qui ba table ezalaki ba kit ezalaki mutamta fa na confort esengeli au respecter pe na champagne no ba pe ba pesa ngo valeur. Mais la minute on a champagne ici là qui valait au bouteille champagne yo mo simbi yo mo se servir yo mo comme serveur makamnyo sur la minute tu vois et tout ça la faute revient à qui bon la faute est à l'organisateur parce que tout le vérité pour un moment oyo bango bazala qui déjà sur le terrain il y a préparé des concerts pas il y a qui pas yem na moment bango bazala déjà sur le terrain ba ko yeb ça sauter bango ba koma qui er mon hérité bon ba qui déjà avant donc ba au moins ba ningu ezaki fa ba ko déjà ba solution exact vous comprenez bango ne ba sali mabe parce que bazaki na bolembo on est tinga social comme mutu nga donc on a comme sur le terrain na monde déjà toujours comme 15h bata brakongo soki brakongo bazo yate na badila ko luka ba solution mais brakongo nde mutu il fallait que ça la musala nango pour mo bazo ki bango sponsor a bongo ti fallait ça la musala bango na soit formé la bofo non c'est pas soit formé la bofo ba résident lié des concerts autoso bina to lié des concerts autoso gamba rafraîchissement ezala donc toza ki obligé à kosoma masanga oyo ya sponsor ya événement wana OK to moni mutu ka brakongo te to moni ni congélateur ba kongo eko kitsa masanga pour ba somba te ya kosomba so ba pesa ba te ofele te fallait que ça au moins aider ba somba te ya kosomba to mo kosomba ba canette auto somba libana na ba 2000 francs comme tout que so ba 10000 francs manque ya masanga na kati ya stade vous mona on peut dire que la Bracongo a sous-estimé artiste. Bon là je sais pas c'est le contrat ba signé qui n'a évité ce contrat ba za pour la visibilité ya bango Bracongo to ndeni côté on a na évité moyen à toucher aux athées. Voilà, moyen toucher les athées. Merci beaucoup Mourada. Mais si on peut faire cette comparaison de la rue de Badbar au Sala, Yaroloba entre Fali, Poupa, Neriti, Watanabe, quel est le meilleur concert pour Mourada? Nous sommes pour le meilleur concert parce que ça va événement éthique ceux qui grand lac les lieux à Rakaka Barouchan on a grand lac. Il y a bien ça ça me perd en bail. Barouchan on a grand lac parce que nous c'est événement éthique l'histoire autre bête rapide au Barouya Kaka qui est à un moment où il fallait pour pas bête qui en octobre héritier ko bête en décembre éthique les benda histoire. Pour moi et ça meilleur événement meilleur concert. Naza concert monté dans le bas où il est qui na où ils a quitté donc nous c'est bien. Nous c'est bien. Voilà, merci beaucoup Mourada to font la chapitre Moussousou le Cambouanoela m'a dit la sortie médiatique naie et pessim pito pale et la moussi bato Moussou ba lo baraté ba lobby bato Moussou ba lobby ba on a ndanga ma bête ba bimi donc tout ça là na évité au moment déjà Noëlla na kiti ya Noli Tambo au bana ko s'attendre ne marambo yé mon pepo et memito au bec à rolobane car mon pepo yate après déjà Noëlla les canabé mission que les sorties médiatiques naie bat bazaki tonete
comme étonné na ba propos ya Bimisi, voilà. Vous comprenez. Donc ils ont au monde déjà nous là ça une émission boy que côté na chaîne ya Noli. Donc et là vous allez étonner ça pour toi bien les carana na émission tout le monde ba sinta page ba yambaye tout le monde presque ba te belé ba yambaye. Vous comprenez. Donc voilà, ce que ba comment qui étonné na ba propos ya Bimisi pour moi ezaki meilleure façon na ya ko vider ou ezaki na motema na ye parce que ezalo kwa mutazara na charge mo boy aye ba ndenga ko kitisela ngote voilà aye ba ndenge ya ko bimisa ngote la plupart ya mso ya bato ba yambai a eza bato ba koka ko bimisa ba question wana te ezalo kwa fifi na felicitaka ye ayamba fali na émission atuna ye à propos batune ba loba kaza rapide mais ça ba question ba ko poser fali te omona Noli a côté na mozindo et pousser ya bimisa un moso personne noli a côté na mozindo te anga bimisa ngote les affaires à professionnel pour bimisa mutu makambo kato ya bon pour azala kwa mutazaka na ba blessure intérieure à lukarmoya ko se défouler zo akate so mutu mo PC espace wana domoni à se défouler ayo ko bimisa biso makambo et les cas c'est après to ba vérité zakabo to ko comprendre ozo mona donc pour moi ngana mona ngezelo ko monter oyo et ko kamusa ba faut comprendre mutu azana blessure ce qui a sengi mukwana loba lobi so sengi mukwana sala action ko sala bo comprendre que ah oui ça qui va blessure za kati na ye abimisi ngonde donc voilà c'est ça vider ne ba vase ngako te sali bien pour abonner ko kota na 2023 na ba kambango pour talaka 7 ans près ayo ko bimisa mabwe mais ba ambaye déjà na émission donc sengeli laxi qui a se défoula bimisi nyonso azaki nango à côté 2023 na ye pepele 100 kg à mutu sali kama mutu a lobby oyo ya mona na ba remarque sala batu abimisi ngo. Et pour les gens babie complexe première fois ya poto yango 5 cas que le bama kamwana na poto pourquoi le banga on a qui ça te tes ali kaba qui professionnalisme ba ta ki chasse mso bazana professionnalisme mais oui on a lo bakasiza vérité na lobby Barizi tes là donc no il a plus professionnel que le kabata qui ça nyonso te na lobby plus professionnel te bato ba yambaye Poti abimisi likamwana lobi nini po noli à côté na profondeur ezala kwa yosa mutu nanga na yabaka lo émission parce qu'on a yebi ko sa mutu nanga eza maka mususu na ko kota na mozindo te pona bimission ngo vous comprenez na bateli ka po yosa mutu nanga parce que akutani face à professionnel moko boye akundolisi makambo ya lobaka te batuna ka yango te et abimisi a lobit faut to comprendre pe likamunenge ezati vous comprenez so batu nyonso ba yamba na kishasa soki na terme ko loba soki ba ofinga noela complexé c'est ba onde baza complexé pour ba ko poser ba question wana te ba manquer mon professionnalisme ben oui bazanga ki yango ba onde baza complexé pour ba kota de complexe na place bo tuna e question e sala ke ozala boza boto e bimisi makabo ya bimisi wana bino botuna ka yango te bino ne besoin na complexe na ye tout la vérité mais ba propos o no la tenir wana mingi et les battu tout le monde va sortir médiatique ba Gisèle Fouyi ba Mariana Congo ba lobby a touché pena ba point belé na éviter étant que moi de la presse ba propos mususu no la lobby c'est ça ba propos déplacer ba bien que ofinga na e bembe ataka na problème e bembe Evelyne Kamo pe à son âme mais no la ndenge ko toucher na ba kunda alcool c'est ça ba na kunda o ezali kambonini ya on a loba blessure et si la race mbala morte ezala kwa pota ezala kwa motema ezoki po motema eya ko silisa pota wana ikauka motema ezonga ndenge ezalaka ezokaka temps au monde okende bopita koleka na séance na ndenge omela bakisi ebele mosusu pe 2 ans omelaka bakisi ka po motema ekauka ndenge ezokaki déjà faut koyeba eloko moko boye biso na mokili oyo toza banzambe te soki tozalaka lokwa nzambe tozalaka na motema lokwa ya nzambe seke nzambe alinga apesa moto ya motu place ne na paradis aussi osala masumu na yo awa apo omati na paradis okoki kolala ozo comprendre donc ntango nzambe apermetaka biso nyonso tozala na mokili oyo ya se ye aza likolo mbula ezobeta ekiteli biso na se me ye aza likolo c'est-à-dire ayebaki moto akokoka motema na nga na mokili oyo akozala te osala bavrai baresi nananga akopermettre na yebaka yo te ba memelanga yo lokwa koli oye na ndako na yambi yo pe tokomi kosola tokomi na kiamitié oya na ndako na miso na servir yo loko kolia na pesi loko komela tokomi pe mission na bwaki yo ma concert yo pe ozongi sikuna ma concert après tout d'un coup na yo kake na ndako yo bandako yo bandako kwa vienne mobali nanga bokomo bima na ye oyebi choc wana de sala donc quand tu souffres tout à lobby pe loroté mais na choc wana boyoki akufi boyoko yeba après oh non abandé koloba na mutu moko boyeke non betaka mo sinzo yango de sala ki choc wana akufi ozomona ngaku noela za femme forte abomba likamba boyeto yeba petin hein mais biso to mona mona ka ba guerre na télévision basomede mutu ka pa mbali kingani to ka ya noela mais noela en soi yemo ko fanda ya koloba ya komo bana mobali nanga to tirala ko yoka tin
mais le la ka TV le kamba TV bon mamate be ko ezalaki to comprendre que ezali le kamba bombanda a bomba ngo oh ya yoka na motema na yebiso to yebia moté voilà c'est pas facile ko yamba mutu mo bo n'importe qui yo côté na ndako bo kolate bo tangane ensemble te bo tambolene ensemble te na ki bo mwana na bino aye kara na ki mukolo na ye po fongolele motema pesi opportunité mo bo boko makosolola aya ko salo mabe ya sala ki wana pe asona Evelyn malgré mutasa kufi mais azanza mbete to ko loba te ke mutu so akufi bo lobela ete po ya sa comme na place à Yesu te ce que asakre mabe to loba po to zonga kaka ba tant histoire ezalaka po bobeta histoire wana fo bozonga na source place e bandela tant to koma na classe batangise biso nani a découvert la mbouchi du fleuve Congo to zonga na dieboka akufa na yeme bazongi saka biso na ye po na ola saka fo zonga ka na histoire histoire ya biso ba les événements to zonga bo lo bateke to épargner Evelyn ko akufa te ba zongi saka à chaque fois botanga mutabima na mobala Noël na liste ba kotanga Evelyn babe azaka yemote misu batikala pe ba vie ya mona le vina kokoma ko banga te o eza faire des tâches bon ba on ma pas la poigne. Vous comprenez? Donc pour dire que boza po morote ya mabebo la tsaye que aso soit ni bembe na minute yo a se défouler. Je pense pas qu'il na mayele oyo na mayela Noël jamais ko ya ngopé to koma. Je pense pas qu'il na mayele pe Noël zanango a koleka sous deuxième émission a lobasuma ma Evelyn. Déjà ninga lobi bo a se défouler a expliquer mon kilike likamungo ezaka boye so bo moninga na Evelyn to kendaka boza parce que abima na mobali nanga passion to yeli sikoyo na ba propos bazo lobake o ya fingi bato ya TV afingi balistanga afingi boya tezana sisana ko tulikabwa Evelyn pona sisango biente voilà Sarah tant Angelica tu ko kufa Sarah tola OK bato bazu po ya ebemba Angelica balati sango Sarah balobi ke Sarah mbo abomi Angelica ya Evelyn pe balati sa Noëlla boyo parce que niveau Noëlla za motema makasi lokola ebalo fallait ayemba ata bungisi bambise bela yo capacité balati sa ebemba Evelyn bato basala be mission ba finga ba loba to moni mate kité zonga to moni sika Noëlla ya ko sa droit de réponse ata kosu a kosola te akanga motema abomba ngo bo féliciter Sarah to balati se be Angelica Sarah yoka pasi ya ndenge balati se ke abomi Angelica na makambo oyo Angelica sala parce que to voiler ba face te so sala mabe so naza choqué fona loba so les gens me koufeli na loba kité ça va Sarah fana na kiti na lela alobi na sala na problème na Angelica te na mabenya sa salanga na limbisié mais pas ce salinga na lela boyebi ba dego atikelinga na famille te le soki ngai na koloba na mutu tel te eza grâce à Angelica vous comprenez parce que azaki mutu a choqué ye pour nini bilo comme ça question mutu akufi fo bolo baka bolamu na ya ta na place salaki mabe so bolamu to lobela ngo wapi mutu sali na mabe akufi to lobela so bolamu na ya salaki en place ni fo bo perception na ba paramètres na ba trace ici quand on sala que bolamu to lobaka sala que bolamu na place bo kufi baloba mabe na ete botike loko yo kangote botike loko wana kufi atazaki mabe ndeni baloba mala ba rezi botike loko wana aza nzambe te azaka mutu mokili a blessa pe o babenga eza cher ozo comprendre donc tant a blessa être humain moko boye soki mutu salanga mabe tozwa tan ko solo na yo to kufi vos menaces de flatter na TV bat ba comprendre que na zutin ko se défouler pe et se bandela masute donc voilà Noëlla zaki na plein droit ya ko yolo ba presté temps ba bambela liwa Evelyn zaki boye mais to ko yo kapi ba version to ki pe vérité quand même côté na za un problème te na félicité to est-ce côté ba kiri oh bah tu ne sais pas qui passe il comme kiri pour ya Gisèle c'est pas été et bibi le croit qu'il y a le bel bango bango ba na kumé ya Gisèle soki azaki na besoin ko loba nga ya lobaka na point oyo Noëlla aloba kende Gisèle acha micro pas mutu mo ga veuve noire fallait qu'il ko se défendre côté ana soka ko se défendre kiri ya Gisèle na yebité banda kotangisa biso na bana pesa biso conseil na ba koko na ba mama ba boti biso na ba papa ba boti biso parama ota yebisa mwana ke moni ndo za boso ke luka ekiri bokomi 100 obonga na vie to yokate para nyonso soka zo éduquer mwana yebisa ekiri e bongisa na mutu te bebisaka ekiri comme ça kuluna ekiri comme ça ndumba ekiri ça para nyonso o aza parent conseil appelé ça mwana yango wana pena ya Gisèle ko bima pona comme ekiri je suis désolé fala ka ko bima ndenge Noëlla lobaki na yekete osimbi au zwa micro tia muto afinganga ay ko défendre tana point na ke msunga na zanga journaliste au église au milieu du village nga wanda so na Noëlla na ndo so pena Evelyn rien ne m'empêcher ya ko tia Evelyn micro pour lobalikambu so ka yaki de bon to ngato comprendre défendre Kiri nana nga ko lobake ngane na zaboye na zaka na $100 ta na kutane Kiri mbongo na nga wana eboti ekomi $500
baya kopesa nga réponse na bato ba bi écrit pe pesa bato tokoya écrit pesa bato mabala na ba vie tokoya bato wana bazwa mabala na écrit baya kobimisa biso mibala ngo so bazala wapi mabala ekufa baloba tongozu na lisano yosani yesu na lisano voilà bato nyonso babala na lisano monsieur kota bandaku oh boyiza bato pe oh ba malingi na écrit babali yepe akependa ka libala sort nango eza nini tout ça ba yebele baza ba divorcer wati dabe kiri mais oui okosi oh okosi olingi natanga bakombo oui okosi avec la otanga bakombo la plupart musu ba ser nanga dans choquer bango babali ba libala sango eke zongi Béatrice c'est vrai pe Béatrice ezaki te ba Romeo Golf libala sango eke zongi bazwaka eka nekiri na TV yango oyo comprendre libala eke zongo lobi oh libala eketi lola mais sali inane boye ba divorcer ba palanga ni tonga lisango tonga lisano bozwi wapi bobungisi na lisano donc pour dire que ekiri apportant nango rien sauf karaké toki ma rappelle ekiri te pona moment moko pour s'ennuyer aux en a besoin na ke kota la base na ke to fada to sala enjoy mais ça à chaque fois te pour écrire et beau ta ke lorote et matisera compte bancaire à mututé au contraire ko kitisa so zaki na 10,5 so zaki na 5,3 dollars pour à chaque fois qu'on se retrouve en équilibre aux en a besoin mais là aux en a besoin pour sommer la muningo azanga le bimi na mbongo te bo pese masango pese le roi rolia on doit comprendre mais mutu moko ta oyake lelo to okuta na équilibre to kotia 100 to kabela mutu boye pour matia na compte na ye azate donc pour dire que équilibre apportera nango le roté donc so mutu mutu bana ko fana ndaku na yo o gérera mbongo na ndaku na o romona ki roboko ko la mbongo no ko mebele o sa pe makambu lelo no ela za fier na ya ko lobake ngai na za ba mapango na tambo na mitu kananga c'est parce que c'est mi fait ki ne kiri bien bisa ka so tambo ki ne kiri alinga beta so to ki na za ba mapango na bani anga loba ngote mais bato pepe écrit bato pepe na lobby baza choqué pour anine bas exemple c'est ça kuli kamaro loba magali sisi wanati so magali sisi le zani bon ba yoki passe ba lobby torokoma ba yoki passe ba lobby ke noela ko loba te ke o ba tu mususu ba bimana ba patron ba chaîne ba bimana ba musicien au coup bazala ba na ba misala ba patron mais ba yoki ngo passe et magali sisi exemple la biso nyonso Magali c'est exemple na biso nyonso akenda na wenge uera zana e wana asibla uera te masibla lobeso ti babo tie mwana ba ye na yebike ba rozonga na droit de réponse ba o lobake o yepe Noëlla lobi bon point ni pas bimana musicien mais à l'époque musicien na bolobaka bimana Noëlla a comment déjà patron ya orchestre na ye wana to yo kaka to confirmate mais déjà na série wana comment déjà patron et orchestre là comment leader dans son Noëlla cibla leader et orchestre déjà musique ne comment na succès et puis leader en ti lelo makambo ozomona bino ne bo cibla ba côté mabe bokenda ko bimana bana mikie bango ba patron na bango na ba musicien botiki bango bobimina ba bana misala na bango ba travailleur lelo sort na bango ça va peut-être pour lancer Kitumba bon lelo sort na bango ça pinga na mona magali sisi ya na lele bela français bela ya intelligence wana ya na zaki nango na sikso ya sala mona magali sisi bolobi que non Noëlla ba dinga za raison otali sapata magali otali keti oyo otali pantalon magali alati otali suki olobi ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a eu le cas d'antenne A. La digital. Il y a eu le cas de digital. Oh bien, ce n'est pas pour. Otali make-up. Le but est make-up. Banda ko tiens on dit bimbo banda ko fakali banda ça somme so batie na cercueil. Le but est bimbo akufi ya mabe walié. Le but maman ya wana. Oh là problème na magali. C'est là problème t'es pas dans la saké. Makambu oyo Noëlla lobby et ça va se retrouver. On a le c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. Si on se retrouve dans cage wana te. Bayana biso banana boduga bazana te. Au moins c'est ya koloba. Pas se retrouver na kati ya makambo Noëlla lobby. A se retrouver te. A ça déjà femme mariée. La taguer kuna bito ke na ko nganda na. Na ngapela nanga na to lana ke mission Noëlla to mona iska Noëlla lobby te ke bokena nganda na boduga bokena bolia bokena ko mela ko sala lisanga. Aloba ki ngote. Atanga ina epi. Atanga ikompe na boduga te. C'est obligation de panique. Ya on a lobby ke mutu na mutu oyo aye ko répliquer c'est que aye ba faire moko. Bon respecter ya wana na carrière nyo ça na télévision to tiko mona photo nya mutaka le bimité. Combien on ba na télévision to mona ba vidéo mutaka le bimi. Pour respecter ya wana quoi. Maintenant attends féliciter. Na ka Gisèle hier on se platé bolomo ne bima ba trika. Na lobby boyinga na ka ya Gisèle na nini etali na ngonga été on des vie privée na rekota mamba ba Gisèle na ba Noëlla te. Ngana zo lobaka ba popo Noëlla lobby. Eza ba popo mo ça très fort. Faut respecter ngo. Ya yana na carrière ya sala na succès na ya sala.
totika komona ya kwera mbeba te mais ça bato musu azuka succès 2 mois to moni mutaka le bimi mina mutu bope to yoki sango mais ye totika koyoki na bêtise to ba ko compter ba ko ça même pas 5 ans aza muto faut pas passer trophée dans le monde de la télévision mutu la seule journaliste oyo asali na télévision mutaka le bimi te yena mami lela qui na mbeba te na ba yana na oduga na ba yana na on doit comprendre baba seul journaliste faut to pesa mo ba trophée OK pena na ndako bina na oduga na le trophée na yango yo oza journaliste asali musana ye mutakale bimite ba honorer ba tiena ndaka libala lelo afongoli le catalogue plus ya Noël a soit trophée osali musalo bimpe na musicien mais mutakale bimite ko bimala ministère za blague te bango balobaka na confirmer te c'est là bango ne balobaka Noël bimala musicien mais au tir ko bisa mutakala te to féliciter to pesa ye po eza ye pourquoi bo libo lo ba mutalobi boya ko balolango bo bouleverser bo pesa ba tort mo et aussi longtemps lobi eloko eza vérité ba te beli ba kokako lobate exemple ezaka magali 6 na nke musika te poto ko taba musu te po ba ebele na ko tanga ba kombo ba ya musu ba lekala seri ni na les ça comme on est chaîne yana na bungi yango e chaîne wana comme na onini kana ki tropicana nzambe na ngai America sakana te chaîne yango comme na onini kotanga kombo te ezaka RTG ya na atanga longa na RTG comme chaîne akena RTG ya ba ya musu zo na midjuela o comprendre to bi ya ebela succès sala na français ozo se retrouver to bi te na préféré na fa na YouTube na ganga 1000 fois pote vo balobaka na mbongo na ndima ite ne tona ko kutela ya o ozo comprendre parce que bele to mona na bandiela oui ya o moni pas ozi la taxi lo bi ya na bangi mokili ya yo ozi la taxi et bien c'est ça la waka nga na poussaka na Ferrari nga na zaka na Vanguard wan sera pe Vanguard pe tozo mona onka lo mo boya extra lelo pe koma na solde nga zaka ne lo boye olobi ke baba yayo bazaka basimbaka mais okutie pe ah wana tibango azoze la taxi pas zo belela même sous pe taxi bazo wele la pe esprit de vie mais on dit les belas qui sont ya sala à se retrouver bon c'est parce que mususu alanda qui délire écrit to ke kolia ntabale le to fa na cheta to mela moi neken c'est rien qui miding to mela moi miding surtout miding eko toka na ebisa yo bo sopi on ka ebele to mela moi miding ya le to suki wapi mais quand la Karine Mokonzi ko tomboka mbama ko ya na TV boy asepena ba popo ya na ya tenir te miding zoba ya Noël fala lo bapena que ozara il est trop tangate yango se retrouver à la place oyo zawana ça intellectuel muto atanga makamo Noël lobby rien à voir na oya ko finga Noël a PC loge tant que petite sœur naie que abenge ko d'ailleurs l'occasion vidéo là illustré biso na abenge péché mignon o fala yembela basi na ye mais ye Noël a PC loge wana péché mignon na nga yeyo yende sora zaki loko asora la ndenge ba conseil nanga tunga to benge ema l'ouest ya Congo ozo comprendre niveau atcheye on a ba capacité belé ozo comprendre niveau atcheye atcheye na niveau moko boye o biso pe to royo ka kanele to lalmungi to fandeli novela to fandi se pena kiti yo ke ko tcheye ema l'ouest ya Congo ndeni aussi longtemps to na ba terminer aba voyager ba sala manga minene to zo mona ba osa manga sango yo ko tcheye ema l'ouest ndeni poli kama influence wana bananga na nyonso baso mono mataka avion baso mono sala boke na bo tchaka mutu bisika nyonso bat bazara ye mataka avion na ka mama bru ako place ya ko ya wa o tcheye ema l'ouest ya Congo ndeni ko seka tete to ba likambo za vérité voilà on doit comprendre mais ce que le corps muto tanga na yo to za zoba Moana Noël lobaki wana comme na onya loba ino moni na bosa instruite te wana oh ayebaki les sport mais instruite te ya monango ke babenge ki zengi zo botanga to fana ba ya Saint Bisumba aye maman attaquer Noël OK Noël le maman solo madame vie non na lobi boy femme mariée to bala rapwani po to sani yo edenga ngapena sani na ide tangu ya mona video na so ba bala ya solo pourquoi pas l'accès mobile na bébé ta la vidéo na ya na nga sali na zo ngana manquer respect ozo comprendre pour ceux qui a fait mobile ya vie na yo so ka tali pe azama yela biso te moi sinanga mon koto alobi ne mabete par rapport à la guerre na mino internet ndenge ezalaka so ko regarder na façon boye simba point koto ko toucher te po atomboli yo parce que moi si ozala mobile ozo ko bima ko sa vidéo sans ko senga permission pas mobile na oya ko finga ya yo to mona ye na télévision abenga yo ma petite yo benga ye ma yaya série Fabrice azo inda Noël madinga Madilove Karine Mokonzi la baronne
Et ça somme en série wana. Ah bisao. Te ba ya pe faut ba mona makama boye mbeli na mo ekati yo. Po ba soutenir Karine na buzo bazo finga batu bango bazo protéger ye. Na moment il fallait qu'il ba dresser ye, bango bazo protéger, azo finga mutu boye bino bo protéger. A fingi mutu koto bino bo protéger. Lelo asuki na kufsa nini? Ko finga yo mutu oyo, o l'accès ndiela. Ya sora ke ko suloko ta ba imaginer ba ta bumbu kuna. Yo illustré la télévision si gaz. Lelo to sa nini a fingi yo. Ya zana besoin ko tenir kama nene ya nene ya liambongo. Na lobi boye. Je rappelle ba comment a dembeli kama nene ya ezali kama bombana banda luka deja ninga ko bimila ya yebisanga ngana to sali penda na kiyaya na leki to wumeli boye quelque soit problème est-ce que na koka ko ya ko agir na façon na zolo ba pena yo la yo za mal éduqué yo finga bato baza mal éduqué yo za mal éduqué ko beta kutu mama na yo ya no comme na niveau na ndeni soki mutamba na ngati on dirait peut-être Karine déjà na haine ya no la bombana te ya to ki pesa lo histoire abima pena ya Sims ya Sims la muka oya ko pesa biso ba biographie ba babima na yo on se comprendre. C'est là qui bon, c'est là histoire. Toi qui est pas ça qui a faire partir. Parce que na moment là le quoi guerre Evelyne na Noël ça comme kati. Moyen ya ko s'intégrer à baluke la pe Noël pour couper sa faux. Aye ko diembela, a ça na ki bombana na Evelyne ma diembela na sima Noël. Njo aye pa ndeko ça na ki bombana na zuwa. Pour na temps normal boyo ebisanga ya na salut le côté. Bozana problème était. Muta lobi non pe mabete. Car on a quand instruit wana fois ko finga yana makamnyo so lobi ke akepe poto eza poto te ko kiti na vingtaine sur Charles de Gaulle mais za poto yena ko mi place mo ba ba kotio na mutu ba yeno na Paris. Quel manquement de respect na mutu au benga yana. Ça merci. Ya on a bi na mutu benga yana. On peut dire aujourd'hui le ba ya belé ba bimi na TV pour ba moni Karine mo a PC position. Parce que la famille porte nan. Ba je ne bando bangati. OK Noël a tapé fort. Noël a touché ba point eza ba point fort. Batu nuance sur ton réplique à qui te pour baïber qui m'a comme Noël lobby est solo. Voilà. Et silence des mots récotaki. Ils sont surtout moni. Il y a des copains ça va tout pouvoir. Il y a quoi que ça va vidéo peut pas manquer Noël là. Tant il y a lobby va bon. Colonel déjà ça signé donc biso ce que tu la monopole. On peut vendre bon après Karine moi. Donc comme la monopole, allez toi le basikoyo pour déjà mon colonel ça lâcher biso to sani. Ya. Eh atakutu ya ngo ya yo azaka mabe. Biso surtout mona na ba famille ya na za mutu mabe. Moko exposer buzo maneli bandate pour na boboya ke bato musuba manquer respect. O exposer mabe na libandate. Atoko boyo kana rato yo ka question abunda kuna mo kiti mbango kedo bo beta mutu na ki nene bozo na sima. Boyo ko manquer sikoyo na miso batu bo na télévision. Tolobani. Vous avez banda, il faut quoi signer. Banda Noëlla. Banda Noëlla. Allez, c'est l'histoire Banda Noëlla. Alors moi ça libala, c'est l'histoire biso beto yo qui c'est long. Oh na lobby c'est long, on a la justice va contango, te pour na lobby c'est long. Eh oui, na justice va contango to que na lobby c'est l'histoire. Voilà, biso soto yo qui c'est l'histoire. Voilà. Donc voilà, mutamta bunda so par naï. Pour ça zaka ya na OPA solo, o yo c'est mambo yo salionté. Mariana comme pas bimi. Laissez les morts enterrer leurs morts. Eh oui, laissez les morts enterrer leurs morts. Si on a lobby boy, biso no soto yebi vérité. Biso soto yebi vérité. Oui, c'est bon maman il est que les cas. Pourquoi bolinga boy échapper vérité? Maman no ela lobby boy sanga kasi akosi na ni. Biso to yo katike ba journaliste ba bimana ba poto ba chaîne. Toyo kangoti. Donc que oh kuta cheli muninga libaya muninga na cahier de charge na fallait ba cheli mukolo ba lobi ke ba ko chaye souté akwesi loi. Ya na ngana din chibo personnel a souffrir na mambo oyo na télévision. A souffrir na mambo na télévision ke place bo oh ya bimana patron chaîne na loko ba yo kana te bakangele nzela. Ti ya na lemba fanda na ndenge succès ko sila ina ti ya yo kufa personnel. A souffrir na mambo oyo. OK na mirada okuna fini bouton. Yende mukonje Aza DG kuna a solat na patron chaîne maman présidente a solat na patron chaîne kuna bango da ba koma DG na place ba kolo ba chaîne donc so ye kuna ba yeso madame la DG ye wana yene déjà madame la DG mutape sa instruction nyonso ya biso soto zana ba directeur programme donc asa boya bi yo kota te ici les sili moi po obenga su kolo chaîne exactement pour ba présentation de la kolo chaîne isko ye wana. Ah, tu peux ça faire journaliste, toi il y a ba leader ba chef. Faut te dire ba journaliste c'est pour Noël le baki bino ne bo viola ba ya ba papa batu. Bino ne bo kena la papa batu. Mais oui, so il papa toi c'est na proposer yo boy na yo ka on na makasi te. Alors ba bien, yo bi Noël le bil comme ils a très capital le bi que ceux qui ba au boy ko sala likambwana, batali niveau ya intellectualité na yo et intelligence na yo, ba yebi ndongo briaka. Ba obengo kaka. Atoke, ba yebi ke o ne libanga. Atoke ba biki o ndé penza mutu. Donc so afani na chaîne yo, c'est que chaîne yo zo makam. Karine mando sa mama liboma na RTGA.
Oh, biso so toyebi ke na oyo asali on a cahier de charge exacté. Ba bete mbata en pleine émission toyebi ke ça la marathon na cahier de charge. Les preuves ane ba kanga pa kanyama pona buzoba. Vous comprenez? Maintenant ba yebi ke azaka lumière à RTGA. Na sa buzoba na sumba na plateau ba tiki wana. Pour ba yebi ke sera longo RTGA kiti. Vous comprenez? Mais yo ngo yebi sanga ke Karina Ndop mena plus sur ma bulle. Ya boya non violé patron. Kasiti. Vous comprenez? Eh, ya botika qu'on est là sans raison. Bon di makaba faute na bino. Faute est à réparer. Tout réparer. Voilà, merci beaucoup. Mais le Cambo peut y a ma fille sur 30 ans déjà. Ah, j'ai l'équipe au rôle ça la balisanga te la baninga quelque part ça peut na raison. Yebisanga fini à 30 ans à Fanny Boye, bozole kekiri, un bon tonton à ça na ministère. A ole kana jeep na ye. Ça na budget. A kitisi, abi na oluka fi wana, bo benga fi wana. A moi maman sitoche. Pour approcher un banc, il va faire. Yo non, yo kate ke mbala, il va faire kiri wana te. Voilà. Vous comprenez? Pas mon sitoche. Mais pourtant ça ka mona ke yo moko au continent même sur l'hôtel du fleuve comme la gina au 5 cocktail de yanga lobaki. Cocktail de fruits cocktail sans alcool. Allez ka moni yo akoko taza même sur la chambre numéro 14 et puis serveur benga fi wana ou na mona zo melaji wana. Ozupe libala. Voilà. Et comme une histoire, on peut appeler solo. Eh, on a libala dans l'hôtel du fleuve. Na kena comme na langa juste J, na kuta na tondo na balanga. Le pe na na libala. Pour balinga on peut bazana be sekelmo ko. Na lisanga on peut banato yeba na to mona te plus de 30 ba keli na l'hôtel du fleuve. Bazana bazana na chaba. Na Nyangwe. Bazana na Nyangwe. Baso ba qui soit Castel. On comprend. Pour la saké, et dire la paix ba sitoche. On te na ko lian taba. Nacheta. Donc, soit de qui écrit comme qui 30 personnes écrit, bah qui ressemble à champagne hôtel du fleuve. To féliciter bino, comme ma femme a félicité. Femme forte, femme fallait yembi. Les années bino. Mais on a qui si toche écrit. Donc écrit mon côté zaka instruit. Na habité ba Mariana peut-être bazo taguer Noël ou baké abanda peut-être mon boulot avant parce que Noël bien zaki moi moukié ba quand ça ba mikolo qui ne boîte ensemble à 10 bouteilles de champagne à l'occasion de rien moi ba kabelo on peut bandouma là ba mettre. C'est par là, peut-être on traiter à sa prostitution. Quand ça là qui vit les amis en partie, il y a mon PPC place où Yazali. Voilà. Bino bato bossa qui vit à Kolaxana, Balaxana, tout ba mon absence na ba chaba, mon absence place boza bani. Journaliste ni na yo yeb sankaza lo panke. O il est qui no ila. OK ba journaliste c'était ba na panke. Mais fouille le pan on a ba yo qui sangoza on le pan on est. Ateza été no ila za combien de mapango. Ata wana ba lobeza été. Non c'est moi toujours kana no ila za combien de mapango. Msu ba mona wana ngana kinena lo pango no ila msusu. Na kenda ba benga na kilo mo ya ya bon ni mamuninga ko fini na télévision yele so buko le pango lo bakenga na somba ki tona sala ki boy abimsa mais bon lo bakelo pango neza yete pas de problème to longo li kasto longo na no lo pango na to tchanga pa lo pango no ele azo tonga flat o e comme flat o ba ki flat Maria ya eh bobanga ye kwa sa ki anniversaire bobanga ye mutasala anniversaire a sango loka kwanza yembi na banda to yeba o ngana za na monopole nyonso on a na personnalité na crédibilité ya ata problème que tout le monde ici a fait anniversaire bonité je dis et je vous remercie oui mais ça va le quoi kaza nakei mobembo nakozonga yango te mobembo ezali ndeliwa te taba nzemba bongo ke obeta na fête yoka niveau nostalgie ndetika papa wemba lamuka mbi na ebisayo te mais yaya na zadi mabete ba propos à lobby et ça ba propos mo boye et puis ça tu feras journée ka pa na ye et puis ça leçon na ba oba ya gâteau ozo comprendre ngapo na ngeza mate apesi ba oba ya sima boye ba kenekiri so ye na télévision basala boye te basala boye bino boya ki lisanga bo traiter de ndumba de nini mais le but comme ça très rapide non la mona ba journaliste mususu a yepé na boîte ani le romela te abandi otambola pe ba azo tambola pe ba mesa likambo oza mbongo te fana voilà otambola ba mesa lukaka muto ko tiele bière muto ko somela ta bière moko to ko tiele whisky na bière tu vas kenga ce jour ah mon ka table ya maman et puis ba ya ba mo te e belé a pe yoka niveau mutu donc aye le comme tayi musala dira ibsi bana yebo zelanga na ke lukambo donc on ozo kambo na ndo benga bino boya ko récupérer donc ye moi ya étudier terrain tali table mon que non table makambo eza awa to ko mila ta 4-4 a bengi na téléphone yaka na place bodo a benga on dirait mutu a cotiser ta $2 na table
au moins après ba yede ba ndi ko mela bo mela na mbonga batu bo ka soni bo mela na masanga batu bo ka soni oza na mbongo te ko bimate bo ka soni ozota mona ba glaçon un peu de whisky un peu de whisky c'est batu nyonso ba sala vini na bango lix na classe ba gagnant po sala vini na kisitoche a perda voilà eza clair noela le public kambo eza clair na ba boîte na que nous sommes ba champagne nanga yango pe pc makambo ya zana ngo lelo et pc ba na bien na ngo za relation ko le ka noela ah botu na puissance ya wana bakangoka na deuxième aéroport oye ba puissance ya wana on comprend zele comme lo komaka na deuxième ko mo bozo voyager ba kangi yo obengika ya wana bakanginga bona deuxième place oye ba puissance ya wana bo banga ye banga to kota ba détail te po e kota na politique banga ye kaka to suka wana ah voilà merci beaucoup Mourato que déjà na rochité comme na presque na suka mais na habité est-ce que na makamunyo so noela lobby pour na yo moura obeteli maboko to les appelle la place msoko condamné ya bon na habité na condamné les na sujet nini pour nous so lobby za nyoso salama pe to yoka to mona so o basi ya ba journaliste ba bimana ba patron na mo ba kolo ba chaîne et salama eza fautité alobi mabete ezali kambo esalama ezaka lokwa nde bato ba finyo so media bazaba ndumba po ezali kambo esalama ba bi kambo ko manquer respect à son na civil bongo to mona tele ka na YouTube tele ka pe na télévision te donc on ezaka ba cuisine et sur ka kuna ouais na tito yoka po ezaka grande o abwaki to yoka wana voilà ya civil bongo so ka manquer so ki ba beta ke mbata so beni to mona na télévision te donc wa kuto wa sensé kuto te refan de to sela analyse po ezali les on dit donc voilà biso vivant na biso ngote auto vivez derrière nati mais ba bon ça la mona ya yango voilà mon retour na suka ba dédicace na yo et puis en général le groupe ça ba ya belé conseil ni parce que mutu na mutu abimi na ndenge na ye tozomona batuna bato bima penza ba ya Laurent Tanas ba bimi kuna ya Laurent Tanas pas bima lobby na mo ba jazz kavulu kuna ya Laurent ça une émission na ya ko charger communication ya faire rigola OK asanel kamba faire ya na mama na zaté ya bima na mutu te ah d'accord il y a na liste ba bima ba patron ba chaîne ya ça mo ba malin ka sanga de mayaki et tout te malin pas yena été ayeka loba pona Evelyne mais Alex ne likolo kolo ah OK eza ba kolo nango batu nyonso bandiko ebetami ba kolo nango baza o monte ba bima ele kwa kindoki te opungwaki siko okwei bato bamoni yo ono ela salinde yango wana donc bato nyonso bapungwaki bayeba te mokolo baokwei kozala lelo mpe bakwei tomoni ke balokaki bazalaki mpe na liste parmi bato balokaki bato bango yeyo mpo okwei nini yebisanga ndeti ngabo balobi ke te noela alobi ke eza mpe na mosusu bazalaki bapede babimaki na bapatron babimaki na bamusicien yebisanga na ndeti nga na yo ofana émission mpo naloba nini mpo na bima na nga na wata te na bima na fali te na fere te na koya koloba nini sozo moni muta fani l'émission ko loba ah comprendre yo te abima aleka pour yango essuyer c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire voilà nous sommes arrivés à la fin mot de la fin va dédicace ça bolimbi sanga ba ya boza ba ya nanga so makam na lobe les ebino en tout cas bolimbi sanga mais ça ka vérité ba pas mingi na suis pas mutute ya Gisèle Fuyana mwanga simbi ya Gisèle na simbi ete ya nanga penza ya Gisèle Fuyana na lobi likambo eza vérité tout le monde banana boduka ba fana ba bala na bango baza très à l'aise yo mona ya nana ta ko fanda ti caméra na ya loba yo noelo lobi on pour la nini te azo se retrouver te femme mariée motema ba te di ba diata ah ba to respecter ba ya wana ba ya nana boduka. Donc, tu as le lobby, vous avez lésé, bon, en tout cas, naza désolé, mais vérité, c'est la vérité. Donc, changer. Donc, changer. Et puis, les Cambos, qui sont motos, ça, qui vivent ça, motos, ma belle, koufi, motos, na yolo, ma belle, na après. Et ça, la soupe, tu la peine, il y a le bail que beaucoup sont en amoureux, aswani pena mowe ta lobi kama bio mowe asala OK aswani na été bon mon esca fin de lobi que yo Evelyne bembe non place na sama bele kuta lobi que non na regretta na liwa Evelyne parce que azaki moto na linga ka zala pour na pesa qui rendez-vous na 40 ans a pesa ka défi rendez-vous na 40 ans liwa moi sana na regretta nango to mon esca fingete ma lobi ka quand même abio mowe asala ye pe alobi pe teke mowe yo abotulanga mobali alobi bien nanyango alobi bato oyo baboma pe mwana mwasi wana eza parmi bato oyo bazala ko sa na chaîne na bango chaîne epesi autorisation ko ya ko finga mutu bi point maman na télévision on se comprend ba yebi ndenge blessé mutu wana te ba yebi te maman na pasa na bana musu ko bazala motema noela te alobi ka mo eza bien afinga kite on se comprend abi parmi bato baboma vie ya mwasi wana eza pe bato oyo ba appuyer a ko finga na télévision c'est très clair voilà
Voilà, merci beaucoup Mouraba dédicace Nayo, mot de la fin pour que tu abonnes. Merci la bienvenue sur le dédicace exact. Le toujours consommer car jus au cocktail aux fruits sans alcool. Jus au cocktail de fruits sans alcool. Oui, oui. Mais bah beaucoup problématique, comment on a dans TikTok. Ouais, TikTok est du boulot mouquette. Biso de la grande puissance. Tu regardes là, ça va que biso ton capacité il y a YouTube, bino ne besoin capacité il y a YouTube. Au YouTube tant il faut banana 1 abonné, 2 abonnés, tu comme na 1000, au ko ça 4500 ba monétiser. Au lia pembo. Ils arrêté que ba monétiser mais au lia mbongo te. Au lia pembo, tant do ba mbongo. Tant de bambou, bah soit ma miquette, bah 200, 300 t. Comme appelle au lieu de 2000, 3000, 4000. Pour te faire puissant. Donc ce qu'on a TikTok, voilà, na TikTok, bah y a t. Mais ce que tu as la capacité à rouler YouTube, tu peux TikTok, tu n'ingi si peut te zoner YouTube. Monter à te zoner YouTube, tu TikTok, tu zones une sacarate. Donc voilà. YouTube n'est que le marque. Oh, maman bango. Oh, y a na bango. Coco la bango. Grande puissance. YouTube, la PayPal. On a oncle Google. Merci Moura, c'était un réel plaisir de partager ce bon moment ensemble. Comprenez que tous les propos tenus n'engagent que son auteur. Donc, biso pe balé ka bayaye belé, bayaya balingara biso. Biso pe to ngara bango. Ya noela lo bagi na eka o ka isuyepe. Et talika obeye moko. Donc voilà, je vous rappelle que nous sommes sur comment dirais-je nous sommes sur Inga. À tous en cas salon de coiffure. Et puis maison d'habillement, batekara perruque, habillement homme, chemise, yami balina basi, homme, femme, pas Lili Mutombo. Elle aime, moi je me roi mon poussé ya kitoko, yama harmonion sur kitoko. Donc aux a partout au lingi, excusez, aux a partout na Kinshasa, aux a besoin, aux ma perruque à solo, aux a na prince ka ça vous brouiller bi métro bar et bani bandal mobimba, arriva na ba ngo Inga. Ou avancer au côté de Lubumbashi, au Tunika Yesu Njibu, sur bois qui met sur le colo, il y a immeuble Yesu Njibu au Mona, maison d'habillement, salon de coiffure, il y a Lili Mutombo. Ah ouais, ça avant ta perruque, habillement homme et puis femme, chemise à kitoko, fille barossa la souki kitoko, garçon barokata souki kitoko, borosa là dessus. Merci beaucoup. Na batunion sur besoin qu'il va retarder la biso, nous sommes arrivés à la fin. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques ou les suggestions. Merci infiniment à Papa Chris, famille Aigle. Naïli était dans bonne année. Qu'est-ce qui se passe? Ozo ya mangate, ozo komate. Papa Chris, monté ma maman Joyce, clin d'œil spécial à vous. Bonne année. Merci à Papa Paul Fikipo, monté ma maman Nathalie Fikipo, FBT Missalande. Et merci infiniment à Francine Ekofo Francine. Clin d'œil spécial à celle qu'on appelle Shekina Vumbi, qui t'occupe $, qui t'occupe Marmounion. Correct. Et merci aussi à Jules Monamputu, Yamama Igueto Kamazi, mon papouche, depuis Montréal, depuis le Canada. Papi Icheli, il y a Deborah Bonga Icheli, mes parents et à Tréchou Icheli. Gros bisous Nabino depuis le Canada. Portez-vous bien et restez connectés sur nos antennes. Merci à tout le monde. Retrouvons-nous la fois dernière, ou la fois passée, ou à la prochaine. Bisous, bisous, on vous aime. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Na bonzeli motema nanga ye ya Yesu na bonzeli motema nanga ya lokola abele abonza kimbeka eba ya papa na yembeli oni bangana Dawidi ye oyo salenga ezomonana. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça Peric Boy. Il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Babi vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment
eza mpena na lignée eza mpena na nzela kosona miso ni nyonso susi emema barezi baza na biso na lelo barezi baza Exemple TV kitoko, rien à dire.